Du crapaud n'a... Ok. Ok, je te montre la même vidéo. Ouais. Mouah. Tu fais un bisou? Un autre? Oui. Bon, alors ça, c'est pour tous les internautes qui n'arrêtent pas de me faire chier. Ouais. Quand est-ce que vous allez comprendre que m'insulter, dire les conneries que j'ai faites ou j'ai pas faites, parce que j'en ai fait beaucoup, mais parce que vous savez, la bave du crapaud n'atteint pas la lumière des étoiles. Merci. Quelles que soient les conneries que j'ai faites. Mais il adore sa femme. La femme de Ferré s'appelle Cécile Carpentier-Gola. C'est pas moi. Et celle-là, c'est un ange. D'accord? Foutez-moi la paix. Tout simplement. Je suis pas artiste, comédienne, machin. Alors, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui s'appellent Zamundou? Le propriétaire du nom, mon grand-père, il est toujours vivant. Mais quand est-ce que vous allez laisser mon nom de famille tranquille? Ces gens n'ont rien fait. Et moi, je vous ai fait quoi? Vous, certains de vous, n'étaient même pas nés quand Frère et moi, on se séparait. Je dis bien séparait. Hein? Ça fait 24 ans qu'on est séparés. Pas rencontrés, mais 24. Foutez-nous la paix. Laissez-le... Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. S'il a fait du bon boulot et que vous n'avez rien à dire, pourquoi me prendre de moi pour commencer à m'insulter? Ouais, Cartier, t'es là, Fali, mais ça vous avance à quoi? Ça n'a pas l'empêché de faire des contrats, ça n'a pas l'empêché d'être ce qu'il est. Tout illettré qu'il est, négocié à Kaiwana. Il y a des millions. Toi et moi, t'as 200 $, toi, comme d'habitude, vous le savez. Alors, foutez-moi la paix. D'accord? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Beaucoup mamiko loko vous foutre la paix. Allez. Ciao les warriors, ciao les Gaulois, ciao le reste de la... Hein? Le Spiritas. Spiritas, c'est qui? Du crapaud n'a... Ok. Ok, je te montre la même vidéo. Ouais. Mouah. Tu fais un bisou? Un autre? Oui. Bon, alors ça, c'est pour tous les internautes qui n'arrêtent pas de me faire chier. Ouais. Quand est-ce que vous allez comprendre que m'insulter, dire les conneries que j'ai faites ou j'ai pas faites, parce que j'en ai fait beaucoup, mais parce que vous savez, la bave du crapaud n'atteint pas la lumière des étoiles. Merci. Quelles que soient les conneries que j'ai faites. Mais il adore sa femme. La femme de Ferré s'appelle Cécile Carpentier-Gola. C'est pas moi. Et celle-là, c'est un ange. D'accord? Foutez-moi la paix. Tout Je suis simplement. pas artiste, comédienne, machin. Alors, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui s'appellent Zamundou? Le propriétaire du nom, mon grand-père, il est toujours vivant. Mais quand est-ce que vous allez laisser mon nom de famille tranquille? Ces gens n'ont rien fait. Et moi, je vous ai fait quoi? Vous, certains de vous, n'étaient même pas nés quand Frère et moi, on se séparait. Je dis bien séparait. Hein? Ça fait 24 ans qu'on est séparés. Pas rencontrés, mais 24. Foutez-nous la paix. Laissez-le... Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. S'il a fait du bon boulot et que vous n'avez rien à dire, pourquoi me prendre de moi pour commencer à m'insulter? Ouais, Cartier, t'es là, Fali, mais ça vous avance à quoi? Ça n'a pas l'empêché de faire des contrats, ça n'a pas l'empêché d'être ce qu'il est. Tout illettré qu'il est, négocié à Kaiwana. Il y a des millions. Toi et moi, t'as 200 $, toi, comme d'habitude, vous le savez. Alors, foutez-moi la paix. D'accord? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Beaucoup mamiko loko vous foutre la paix. Allez. Ciao les warriors, ciao les Gaulois, ciao le reste de la... Hein? Le Spiritas. Spiritas, c'est qui? Bonjour la famille Ezali, maman Joséphine. Liboso na bino aye pour présenter bino ba produit ya aloe vera living products. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na oumeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na ba de ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te
mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non esenge na nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo ekokomela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo basuki ezokatana, ozana problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso. Ozana problème nini ezoderange yo kohésite te, prostate ezotumbisa yo kohésite te, nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladi nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te. Nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo restaurer santé na yo ebikisa yo produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo ozana problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo,
te okozanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezalaki na 10 senganda oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te